exclusivement sur Congo Winner TV. Voilà, merveille à tous nos abonnés de Congo Winner Télévision, très chers abonnés, Kandene Bisarabino, dans la renaissance qui nous a Bosonabino, bonne année 2025, vive l'année 2025 avec nos très chers abonnés de Congo Winner Télévision, donc plaisir à la trop, ceux qui nous a Bosonabino, nous avons remercié Bino Pambate pour Bino de Batouta la Rangaï, mais Naï Natala Rabino, donc grâce à Bino Toza, Toza Lelo, bonne année, merveille à Bandero, non, sur Botota la Bisso partout dans le monde, merveille aussi à tous les combattants de notre pays, meilleur vers toutes les diasporas, meilleur vers la bande de Cognos, meilleur vers la bande de Cognos, pour partager les bisous bélément, pour s'abonner à Congo Winner Opération, le Congo Winner Télévision na 10K, même on a 15K, même on a 20K, même on a 25K, et aussi la bisou, bien retour de votre humble serviteur milique de la presse sur ma maison, sur ma terre, Congo Winner Télévision. Merci très cher abonné, quand vous Sarabino, l'actualité nous oblige, tout ça, Libanda, pour nous banger la concert, où est-ce le matete entre Fabrikas Maestro et Retsi Watanabe. Même Belinga côté Retsi Watanabe, il paraît, Orbe Tate la place n'est pas remplacé, Ibrator Yali. Il paraît Ibrator Yali Ndetika Kabati, impermettre, et non, nous, Kolanda, Sikani, ni balance ces deux salles, ma podium déjà, poser en haut, na Sika, na direction, Kouing, place Nini, Fabrikas Maestro, Arobeta. Donc, tout ça déjà, Libanda, vous comprenez, Nabiso, bonnet Nabiso, donc, tout ça, Libanda, donc, il y a bongo, donc, tout ça, déjà, Libanda, Nebisibino, concert, Mobangé, et Fabrikas Maestro, déjà, annoncé qu'il est dé, Arzon, na Mabele, naye, na Matete. Même, mon Belinga, tout, mais quand on a la bande de Kobaza, est-ce que, Nenge Banonsaki, Nande Uzo Kendelelo, et Ruzala Bongo, ou pas, là, je vois, je salue ma maman chérie, Sarah Kabunji, la Clopâtre, moi, c'est le King Golona Mundo, depuis Londres. Merci, maman, meilleur Venayo, bonne année. Montréal, si nous sommes même langage, tout en boussant nos micros. Merci. Matete, Oza, moi, la Matete. Moi, na matete ya solo, ne grandi à matete, donc tolon des aars. Matete na biso. Matete na bino. Biso, lelo, mutakufa. Oh, mais matete toki bokaboli on a des artistes et musiciens mboka na biso. Wana maman ne teli biso te. Biso ne toana pose moi na mboka. Mwana mabele donc mutolo na ezala awa Fabrikas Maestro. Kongo mwana wa somba lupangu na matete. Toyebi ete. Biso toyebi ka papa Fabrikas Maestro. Yende toyebi. Ba ona misu toyebi bango te. Mais il paraît Fabrikas on va boudane matete. Te papa yo landa ba les ondi wana. Kolanda biloko wana te. Biloko wana kolanda ngo te. Maestro nde yende père. Dans lelonde yé. Ceux qui n'ont te yende. Un mot pour la bande de Onos Bazota, alors un mot pour la Fabrikas Maestro. Donc, ndenge zaboé, na sepel na matete nde d'organisation, organisateur nyonso, organiser biloko yo na pesi bino mbote ba bizo belé. Et si ka pe maestro e moko azali, dans moment na fanatique na o toleli en plus talakaka, il faut ka ezala ka boy. Merci. Naza mwana mabele penda ya tongo. Bande wa matete bazota lo partout dans le monde kombona. Komola ngai Dolichi Manga. Benga pena kombo ya Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Événement zala matete le plaisir nous ani komona retour à Fabrikas Maestro azali ki na bino mo na bino ndeko na bino. Bon, c'est un grand plaisir parce que je crois que pour la première fois il y a un événement en plein air na kati matete. Donc c'est pour la première fois. Et ça un grand plaisir pour le matete 70 ans donc talent. Aussi 70 ans un événement ya munene ba fetaka yango. Yango tozana sengo mingi pour mona susu mwana na biso ya matete Fabrikas abeta susu. Donc asebelisa bandeko na ye ba papa na ye ba leki na ye ba yaya na ye za sengo mingi. Mona bandeko nyonso bazotala oyo yebi bazala na matete me babima libanda mboka upesa bon ba meilleur. Bon nazo souhaiter kaka ba meilleur vena ba tutu babima banana ba menkili ba tulora ba masa na ba jise diakenda ba gimusuti profiter pe na pesa mes condoléances na ngana vena nga Vincent Mangala a autoku fela mama na ye. Plaisir à trop. Vérité, ce qui est oh maman bela maestro mo kaza mwana mabele ayebi tactique mabele ndenge zali et surtout biso lisusu pe ba ye o ya ye to zali alors eloko ati donc sécurité za totale qui mise en au Saranate. Parce belé babangi koya par rapport à que le événement le matete des concerts il y a grand il y a des artistes mineurs mboka na biso
kuna to moyen déjà héritier Watanabe il paraît il est payé brato Robeta wana mais matete ngo e kabona deux parties mabe rozalate te matete kabona deux parties te matete zara moko matete za bo moko pe to na deux concerts mo des artistes ya minene artiste minene Robeta aza moko maestro Fabregas yene mta Robeta makamunyo suiza a makamunyo suiza a matete epe ma a matete me epe ma a makamunyo suiza a bako sabino to kitisi lola na matete lole ke Jérusalem ekiti tara mboka yesu abotama mboka nzambe parce que nzambe mo atterrissage na mabele akeni bozana akia eza ya makasi ndeko tomoni biso boye biso tolobaka te biso toza oyo na roba ndeni biso toza bena bachikata ava président Kweya yango ndo mona ki biso toalaki ya banda lobby pour la confirmation banda lobby na butu toalaki awa tolali awa bato ozomona na bato nsu bayaka batali batikei nde omoni boye bato balati nanu te topesa temps na temps yo moko comprendre visibilité matete ezaka awa na instant oyo to focaliser matete na couloir moko na couloir akwenge lola nde kitiao pepo kitoko wapi bayate barata. Alors organisation da pepele organisation da pepele mamoyo ke kitoko talaka ndi boss musale salama mamobe eza pepele mamonde eza awa bosengi sikoni na Fabregas tosengi kaka na Fabregas biso ku to eloko osenga depo toyebi donc taxi konza taxiko yemo yebi déjà yemo yebi sengai bajo vanda calme wana makamu na ngai nayebi ndeni na ko diriger mboka taka nzambe na mboka na nzambe na Jérusalem na pe opesa style de jeu meto yemo ko nzambe yemo ko mokonza Jérusalem matete moko baya baza déjà mobilisé pour na yoka Fabregas maestro baya santé ouais santé za bien santé normal to sepeli kaka pona matete bomoko toye ko yoka mwana petit na biso masa na biso Fabregas oyo azalaki aza mwana matete pe aza moko ya matete abeta pe na ba orchestre ya minene asala pe ba orchestre oyo ye moko comme Villa Nova aza na orchestre na ye abetaka ba album na ye ebetaka ba générique ebetaka en tout cas toye po to soutenir ye aza moko ya biso ya matete yango tozotala ndenge bazo monter ciment so basisi ko monter ciment nde toke ba palin toche ba propre kaka ndenge zalaka toye totala mwana na biso Fabregas maestro na babi matete za okabwana lelo de concert mobimbeze na kata matete en tout cas matete ndenge toyebi pe ndenge mamango ezalaka tozaka na concert moko ba concert misusu na toyebi yango te toyebi kaka concert moko oya Fabregas Métis Noir mwana matete Villa Nova yewana o toza pa na yango wana yo moko Fabregas maestro nini yo moko talaka matosa boye est matosa tina chasse matosa chasse ya sika matosa boye na robeta nango na kata matete c'est que mingi ya roloba ezate toyeka pona Fabregas pona Villa Nova toyeko tala etaki bana matete bien merci ala makamnenge zo sala ouais quand ndende kwa lobby na contredire ni loko te biso toza bana matete toyeko tala Fabregas to bana matete toyeko tala Fabregas orchestre na biso Villa Nova ba concert mususu toyebi yango te biso yebi kaka concert oyo ya anniversaire na biso ya bana matete yango ya Fabregas tozela lelo voilà merci. Merci mingi ne voyez tous soutenir maestro Fabregas Métis Noir mwana matete kota botama skoto ende to se pays savait yo yebi minga lobete toujours bisonne bo solo anaye batu ba tala ba yebi papa toto sa zéro kuluna batu ba tambola bakanga ba petana biso mo elongyo biso ba o donc ça veut dire biso ba mettre Yama ba mettre Jim ba mettre donc ça veut dire kuluna eza te donc soko yo sala nini ça veut dire olingi no 70 ans matete teza fetite eza 70 ans ya matete
na betolo moi histoire Pierre Wigny wa tonga matete pour matete feza matete ezara non cité Pierre Wigny donc Pierre Wigny tonga matete le lo fandi abi nazara na sala maye na sala malamu pona tonga matete pas plus faut boye ba ke ba tout ba politicien tout Papa Wemba baso basimba Papa Wemba c'est là apostrophe au Canada ya mukelenge anti ba matete tu as mon voisin la biso qui sait sous ba o basimba gana ba matete. Est-ce que maître question zaboué bino bana matete lelo boza d'accord ou bien boza sous ba matete da to koli to ko papa matete bino papa matete bino papa matete boza informé que lelo na commune na bino matete boza na deux événements deux concerts il y a toza deux toza 4 coûte 5 un atangelo ngo cortésie pour beta za pe moi matete zino moko boye pe zino azaki so DJ lelo pe abika 70 na yo beta basali fara na vieux karma pa beta jai zino obeta do bazebele mais ce qu'on a kati wana tout Jani otobombela ba Jani Maestro Fabrica voilà merci parce que elo mono yebisa Balthazar s'il te plaît on m'a dit qu'il tembo beaucoup misake mota tembe Balthazar de la musique congolaise l'héritier de la violence sexuelle. Il y a un héritier de la violence, c'est lui qui a hérité. Au moins tout la violence sexuelle. Yes go hérité yango en mettant en pratique. Il y a des films aux boya. Biso to lingaka to batela bana biso basi. Pour to boyi bana biso basi, boyo sepela nayo, OK banjo filmer bango regarde la vidéo. Oh arrête de me filmer. Non, to boyi. Pardon, biso c'est matete. Matete to silika pa mpambo yo sala mwana ça matete bongo o mono to siliki. To protéger ku to to silike lote. Pour to bien sika to kenda ko bebisaka. Mais na ndenge moko bien lelo to bengi ka batu tout o balinga fabo o balinga matete po na ba o balinga matete na ba o balinga fabo ba ya to kisa ba taza na briquet. Voilà, merci cher. Alors si c'est l'homme moko conseil no pesa ndeko na Balthazar Institut national de Tembe o ya tanga kezaka na matete. Donc ameka ko tsaka tembe te na matete pour Institut national de Tembe nde matete. En 1996 général Mayel à l'époque ba yibe vraiment pina mutuka ba bisi kende. To tikala awa o même mateto sans makima mateto na époque Mobutu ka mateto. Donc ça veut dire mutu makasi na ye asala ko na batu na ye na ba commune pour mutu makasi bota mande na matete. Na ba vieux de Edmond Nzalandu pour matete a donné l'indépendance na Congo mobile. Ok, voilà. Merci. Voilà, au moment où maître Nebi qui est tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Tu as abonné quand Nebi Sakivino, tous libanda déjà par rapport au concert. Et Fabrica c'est maestro boyo qui déjà bana matete bomoko matete mobilisé le pendant 70 ans. Il y a matete na bango bana matete ba pesi déjà mot d'ordre. C'est Fabrica c'est maestro. Oh bon so banda ko zela bato bengaye Jani na bango. Donc Jani matete ba mise nyonso ya matete Jani c'est Fabrica c'est maestro. Matete bomoko balobi bango le loba au sala désordre. Pour protéger artistes musiciens congolaises artistes musiciens Yamatete na bango au nom de Fabrica maestro balobi que pas de 2 pas de 3 pas de 4 malgré ba concert na bango malgré ba concert na matete mais matete c'est Fabrica maestro matete c'est Fabrica maestro Fabrica a lancé déjà message déjà épais na matete yemo déjà boka gendenga lobaki alors ba ndeko pe matete déjà ba peseli déjà osenga ba pesela mais tout moni déjà podium yangwana déjà mo bangé na podium ba katonka na chasser le podium bakatonga na chasser lelo do podium ya sika donc nyonso ya sika pour na 70 ans il y a événement il y a bana matete pour na 70 ans événement il y a commune ya matete donc matete bomoko balabi lelo pas de désordre matete pas de kuluna matete pas de mbilinga donc tout le monde déjà ba différentes batou ba artiste comédien pe baza ba artiste musicien pe ba ko soutenir moko ya bango ya matete Fabrica maestro mais to meka peso tambuza su micro na bandeko o baye déjà moi sikoyo Montréal Kariga Zoma Dida Lumumba to landa bandeko baye sikoyo merci. Bonjour papa. Ça va? Oui ça va bien. Bonne année. Bonne année na yo. Moni na commune matete ozamona matete. Te na mona matonge. Oui. Par rapport à l'événement, le loi 70 ans, Matete Fabrica maestro a lancé concert na mabele na ye. Aux alentours, moi, il a encouragé un événement. En fait,
naye kaka pona ye parce que ba matete babi ki ba feta les deux mais naye te vi que nayo kike ya do beta ya wana naye kapona vi que nalinga ki makasi musique ne sepelisanga ya wana na ba sœur nanga to ka musique to savourer. Ça deux personnes, trois personnes ont souhaité ba meilleure vie bazota lo libanda mboka. Ah oui, na plus sa meilleure vie na grande sœur nanga la Scanjoli. Meilleure vie na petite sœur nanga na Sidjema. Meilleure vie na moi nanga Benedjema. Merci, je vous en prie. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Nancy Djema. Oui. Merci beaucoup. Nous avons un événement le 70 ans. Bon, nous avons un événement parce que nous avons Fabregas, nous avons musique naie. En plus de ça, nous avons un sous-sous, nous avons un lemba. Donc lemba ma tête, nous sommes de voisins. Oui. Donc, il y a un autre candoulé. Oui. Mes salutations à ma tante Léa Anjoli et Nancy Lilembo et Olga Djema. Je vous aime beaucoup. Bisous. Merci. Merci très cher abonné quand Nebisa Kibino donc toza libanda par rapport à l'événement 70 ans ya commune Matete biso stobi Matete fetara lelo le deux mois na mabele mois na Matete notif Matete on a des Fabregas maestro aya ko lancer mo bangé na concert mais tout le monde déjà fait présence il y a artistes musiciens na biso ya mboka tout le monde Gérostar les refrains du village Gérostar Fambiora bonjour mon frère. Bonjour, Miliki de la presse. Santé. Santé Kitoko, yo international, yo partout, événement yo so zalaga. Donc, pendant les habité mkolo chaîne, pendant Joa bossé dire, le lot ozala matete les deux, biso la matete to fête les deux. Et puis tombé sur le 70e anniversaire na biso commune na biso matete. Donc le lot ozala le reflet du village et puis to betana maestro Fabo. Donc des fêtes. Premièrement, toi qui ne m'en malembe. Et c'est on y nous on a le comme on a Fabregas maestro, banda carrière na emba liboso lancé concert na matete. Ah, et c'est on zali première fois on a bétané concert la matete et ça linga bien orchestre munene wana donc ngana terme musical pe na ko benga ekoko. Au mona. Donc et ça linga c'est trop to bétana koko. Na koko na biso na ndenga matete la première fois. Et puis 70e anniversaire ya matete. Donc anniversaire monté à matete na tikolo beta lelo et salami ke ana sikaboto bandi na un événement boza miracle pour na biso donc bah merci beaucoup na et puis merci na Nzambe mto petit biso grâce wana na ba bénédiction na to kende liboso. Voilà, Gérostar si maman était là. Ouais, Miliki de la presse danger. Nga una mona masina mais na be mona matete pour musique à la frontière té voilà. Tes musiques à la frontière té ngana partout. Est-ce que yo tout le monde a maman matete. Présence na yezaka te pour bozana la belle ya Fabregas maestro ou bien weka kotia ko bar poa. Te ngana maestro na chamninga poa. Maestro nem tawachanga poa. Nga kutunando ne honneur ya beta na matete taka matete ya commune munene fo biso batulinga mi goyemba fo ya ndeko yemba na matete so confirmer na matete c'est que bena pepele donc on remercie quand maestro trop d'opportunité pesi biso to ya to beta wa bon les honneurs hein? Donc il y a plaisir à trop vraiment. Voilà tozongela o Fambiora Gérostar atika kyo na nuance non pas na les ados hein atika na les ados ya kendaki tout mon suite départ on a les ados bosali sous dio binomi balé ezalaki kaka coup d'état ezalaki prévu ça la mabongo départ nous on ezalaki pourquoi te ngo ezalaki prévu mais peut-être pas Nzambe ezalaki déjà prévu que ça le mabongo donc gloire à Dieu au monde biso o te yaka biso to sala o to mona lelo mais o ya lobi to eba te wana za mabongo sa Nzambe donc lelo pe Nzambe sali grâce to kutani su to sangani to eba nda to bosa da sika mo trop donc gloire à Dieu kaka. Et puis merci mingi na batu ba organisateur na biso na moni ba Geri ke panda ba Kevin Yondo donc na papa na biso Raphaël Kibuka. Ouais. Mais elo wana bo sala ki wana na studio maestro alela ke mo be bano bo manga ine bito se to kozwa ngo. Fambi to na dio na biso mo beto banda ko sala ngo. Oye ba susu. Motolinga kasokia matimpe po ke mo bembo yoko futa biye po yolanda motema. Kasi bolingo sokeke motema mopaya milinge longwe na koni ndenge nini Yolanda
Voilà, mesdames et messieurs de Congo Winner Télévision, je vous rappelle sur notre plateau, sur notre événement, sur notre interview, je suis avec les artistes et musiciens de notre pays. Donc, il y a des gens qui ont chance, qui ont lito, il y a des gens qui ont baza pendant la poste, qui ont soutenir, qui ont soutenir, Ranson, Jibien Pana, Kofolo, Mide AP, moi, sans Wezali, quoi. Donc, vous sentez déjà, moi, mon pépéro et Zobima. Alors, la préparation, ma Kamwezaka. Na janvier a dato bimsa epe na biswana titre la wana torture to embi na kati na to embi na to zana ba Gerostar to na ba Jilidia to na ba Giscard vidéo donc to na kati ne zo diriger mouvement te bisone so to diriger to sangsi mayele mutula mutwa mamune o sala mais net Giscard na Jilidia ba na kati Villa Nova ba na kati Villa Nova mais to bosser na ba mai so bito bosser na ba to sanga na bango net Gerostar na mamune o sala ngapela mamuna mais eloko to sala on to ensemble. To bosse makamuna biso to sangana. Na tala ki commentaire mon TikTok ezalaki na vidéo ya suki ya yote zaki ya Giro. Frère moi commentaire big moko zimba kwa déplique, moko zimba kwa fabricas. Ba zaka bangolo nzambe kwa. So ba mona da oyemba boy. Po to vanda pe musimuso alobi ah oyemba lokwa mutu boy oyemba donc so ba batu mo da ba sala mambo mo bien ba na ba bima bima na ba kati no seke eza gloire ya ngolo nzambe pesa na kati no donc don ezali. To pesa ka merci na kolo. Nani si bozana na label ya Fabricas Maestro. Ouais, tu travailles na label à Maestro Fabri puis tu as na Boma musique. Ouais, sur Boma musique. Oui. Oh, Giro, c'est vrai. Ouais. On peut pas ne outi. Nzambe kaka, nzambe biso tela mingi nzambe po babio nzamba fungoli muto kangazate. Donc tela mingi nzende nzambe. Comme na biso penza na mwa suka mais toyebi ke toza bino sur na podium na ebite soki boko bamba sumolo mo poto kapona. Eh, faut ba yo kan kuna Dieu. Temwa lo mwa suka pardon. Non, c'est pas kudo za ku. Yo Congo Winner. Eh bi mami bale tango nini? Temo tinga de to zwango to so to molo mwa. Napoli na sonye mame. To bemba. Toke. Napoli na sonye mame. Mobali avinanga ya boyinga yewo agalanga ya sunalinga ina sanga bankosie komandana nga sunalinga ina zamba bagirema bituma to bunda barisko simisanga ba masterema eno natango bisengo ya sundalinga. Voilà, merci Gerostar, 2 personnes 3 personnes bazote la yo babona nina bon na pesi mbote na Cédric Kazadi na pesi mbote na bana matete munyoso na pesi mbote na ba tutu balinga la bonne musique quoi. Abonné na bango ka tolingi bango mingi. Voilà, merci Giro. Pardon Fambiora. On a pas simbote na Papi Kader et puis on a pas simbote na sénateur Parole tout dit le maire Fichot. Sénateur. Ouais. Et puis na bo sanité. Na bo sanité maire Fichot, tonton la main kota Zali vient na J5 Singi. Bambo théâtre Cédric Kazadi Fabrice Ataka. Voilà, merci Montréal a dit de Lumumba. Tota Moussara déjà caméra. Merci, je vous en prie mon frère. Tota Moussa caméra par rapport de moi déjà ma tête bomoko, ma tête mobilisée, babi pas de kuluna. Babi ma tête pas de désordre le pour la Fabricas Maestro 70e anniversaire à ma tête. Sandra Mbala je te salue, merci na présence, merci na banderono oh. Bonjour. La voix t'es dit. Ça père et moi na ma tête nani to bon, merci d'abord. Bonne année. Mon cher Oezandeli Kamama Bele. Très bien. Guy Mongala, léopard de la SAP, attaque disciplinaire à léopard. Ah ouais. Léopard léopard champion avec le président Mouzé Gindingu, Sa Majesté, Fachi Beton et Bilamba. Donc, on a moins matete, né et grandi de père et de mère. Donc, à vous légater. Si vous avez pied sur les anneaux, premier soin. Donc, on a 7 fois changement de fréquence. Et ça, ma belle. Ma belle est un biseau. Le Fabricas retourne à ma tête, banda carrière, non, quitte ma belle. Et c'est on a beaucoup de plaisir. Aza chez Ayo Betana Katalopango. Oui, Bini. Moto na tembe akwe kinase webite mutakala la takupe na rolata te ache bafa azalo kwa cuisine kuneza kwa chambre na sima kuneza kwa tunnel donc aza palais ba Fabrice aye na palais na bango zo beta yo uti so wapi mutakala oya wodi ke matete on le na concert mon côté oui ba concert c'est belé poto fêter 70 ans matete. Donc, nous avons fêté, net na minute awa,
le maestro le guide suprême aza na couloir oyo so kepe côté kuna omona vena biso Karmapa le roi de rumba aza na couloir wana kuna Willens côté kuna ba biso vibrateur yale baza wana mwana biso wana mwana Fabigas wana rien à dire rien à commenter auta côté oyo na Villa Nova donc ye aza le roi babenga wera formateur Fabigas maestro pas un formateur abimisa bana ebele wana sans ignorance donc bana matete partout dans le monde Guy Mongala est défenseur na bino makambo tali bilamba talaka pièce premier soin yoji ama moto ne pardonne pas bon on a c'est et baby afilma filma Yesu zoomé mande foyer adi de lumumba zo makambo bien mande foyer ozomona mande fute hein honorable Raphaël Kibuka mondele moindo toza wana to défendre cause so ye mabe okutana hein honorable Diabanza mwana nene hein toujours toza wana PDG Biko Muzungu hein PDG Somida bana matete ya solo toza wa maestro Fabigas akotokisa madesu na briquet awa okolega te omoni yo lataka bilambano ya cha awa blende matete ya biso nyonso boso to bito calculer écoutez combien donc so to bito calculer ngo na kosomba ta lupanga ba ya ba wata kuna na kitambo te na bumbu somba lupanga mutakanabe kuna na bumbu amona bumbu te kitambo kuna diembela sauveur kitambo kitambo na yabi masalange keko shebango Chebango, il y a Diembela, Netsinga de père et de mère ONU britannique. Donc chez Bisso, au monde à prince, au monde à petit caniveau. Donc moi, ma tête, Guy Mongala. Merci Guy Mongala. Dans le monde, donc. Ouais, Bambo Tenanga, parce que tous les bancs à ma tête, partout dans le monde, défenseur Nabinoye, Guy Mongala. Nous allons défendre Maramotali Bilamba. Donc, surtout le Awa, ça peut mérite. Il y a 70 ans anniversaire à ma tête. Na podo musukuna eska Karmapa obeta place net reçoit brevet de mérite nazo mérité bilambo vraiment tala premier soin okolegate bilamba ngwanzu te kebana bilamba kib magique merci Guy okolegate 6600 volts cha ciao. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.